parce que portugais tango aye bisi bato Cap Vert normalement bazali ba esclave oyo ba portugais bazali ko zo na bamboka neti ba Guinée kuna ba Sénégal bazo déporter bango bazo na Cap Vert basela bango ba misana ba comme esclave na bango ya on de créer ce population na Cap Vert et par la suite ba yebisi bato wana que non tango yo kota na mai ezali dangereux pour na bino so kota na mai rokufa lelo oyo bata Cap Vert baza ko luka ko s'en sortir ba développer pêche na mboka na bango parce que depuis l'esclavagisme Portugal a l'accepté ko banga mai et je me demande na langage ni ba ko lobela bango parce que vraiment pour ba comme na point wana moto a pas permis na mai ko pêcher na yela ka ko pêcher ya mike ayebi ko pêcher mbisi peut-être pour vivre nango et ça là qui passe mingi ya on ngana ba que non et loko ya langage na kati ya ba portugais na biso ba africain ya mindeli no sokaka et ça que loko mo ya moi compliqué parce que ezwa kitan po bato ba na koyeba langue ya moto ezalaka nini langue na bato ya bato ezalaka nini yango c'est ce qui fait que et kotaki moi passe est-ce que tant bon bazali ko somo ba esclave bazali ko yebisa ba konzi pa et sika bango bazali ko somo batako que tokozala ekozala peut-être yango wana ba konzi musu ba ko se rendre compte un peu plus tard tala kutonga tozo sala yango bazali ko yebisa bango ba clarté que bato yo ka bazo kende boye to bana obeta bango fimbo bana ko sala bilangana na mboka na biso to bana ka bango ba chaîne na makolo tout ça est-ce que bato na ba yeba ka makamona ni surtout to yebite mais toya ko mitu na kaka que non ce qui peut-être lelo mundele peut-être to aye na mesa na ngai to fanda asomba café nanga asomba kakao nanga ngape na za ko loba malgré que aroya ko kitisa ngai na point que ngana ndima prix oyo azo pesa ngai ti lelo oyo mundele azali ko utiliser politique na persuasion wana aya ko somba café nanga na prix oyo ye akopesa ngai na loni café nanga na tali yango na saleli yango ti ekoli na buki mbuma na ngai ye ya kopesa ngai prix na kanisi peut-être yango wana biso to koya na miso ya bamindele yango wana to koya kiboko na biso na esclavagisme yango wana ti lelo oyo to lingaka ko regretter eloko wana au lieu ko tomba la moto poto ke liboso na zongi ça va pas zamba na tiki na nobino pardon papa namoni toza na bamama ya bwanya bamama mayele toza merci ngana kokusi kokomante mais eza kofunda ete mama mise na banza yo fo na mukanda wana ya papa zinankuva tira ya nseso mpembe kokuna kanga na yebeli bafable barestation bamateya bakoko ya makasi ezaleli na mukanda makongo te naza koyoka bainvente mikolo yo mais toke pa ya ndeko Kimbamba Nkusu yoko pesa oya yo minute pour la conclusion et puis ndeko papeke et puis maman voilà et puis ndeko dompe papa matondo mingi papa biso zambwana mais na Rolanda yo eza mawa parce que na pesi kutu bravo na papa Roger parce qu'à comprendre que yo ça il a na mingi fanatisme awa po likambwana yangwana kaka bazo expliquer mais le fait que tchara no ba koto na mato lingi ko comprendre était bon to comprendre na biso et style na yo wana na kanisi yangwana même ekimisaka yo na ba débat dernièrement même na radio na biso yaki to yokaki na mawandengo kimaki mais to zela toujours dimanche na kaka tokuta na kana pona papa na biso pake na lingi na pesa yo mwa type moko soki oza na posa koye kola bokoko okolanda ngo pa papa Zambwana te parce que papa Zambwana c'est un manipulateur ya pesa ba histoire na ndenge yo linga comprendre ngo mais non c'est par rapport ya ba réalité donc soko linga ye ba réalité ya bokoko na biso toza na Skype ya Skype ya ba indo bola muka otakuna sala demande okoyoka masolo oza na ngo posa oyo lokola émission comme na suka na préféré na zoanga maloba mingi te mais papa Zambwana to ozela yo le sous dimanche oya le sous na même sujet au soko lingi na radio na biso Maton. Ok, boto, tokoyo na dimanche mais pour na ngai ko conseil kaka awa na ko isikola na baloba ya mutoko. Tokoli na radio le solo, na radio le solo était na conclusion au débat ya batute. Voilà Valère à www.radiovisolo.com. Oye kamba me pa ya nde sotiana sulu futu fond Rupetal, Libedik. Donc, il n'y a pas un déco. Paquet 71, comme ça, il y a une minute à composer pour une déco. Et puis, maman, voilà. Déco paquet à vous l'antenne.
Oui, merci beaucoup, Papa Nzambouana. Dans ces pays, une émission comme la qui est au début. Donc, je pense que moi, discordance, entre christianisme et Nabayindo. Je pense que ikozala malamu fanatisme ezalate moto à s'exprimer vraiment ouvertement et clairement na position na ye par rapport à l'autre. Pas seulement qu'on se maintenir na position na yo, soit parce qu'on est chrétien, soit parce qu'il y a moto ya bokoko non, mais parce que biso tozali ba jeune, tozana bientôt comprendre histoire. Histoire, il faut qu'on relate biso vraiment la vérité et non pas par fanatisme. Sinon, tu ne comprendre rien, tu ne la philosophie ou la moto à terre qui sont selon lié. Mais nous avons vraiment besoin de comprendre l'histoire vraiment bien. Nous avons vraiment souci à comprendre. Nous avons pour ça à comprendre. Est-ce que Nzinga Kuvu à Bongwamaki, ezalaki malamu tout ezalaki mabe, est-ce que ezalaki nécessaire ou pas? Il y a un autre comme autre vivre les lots ou pas? C'est ça la question qu'on se poser. Donc, il a condamné ni qu'on se convertir naïe, n'a appuyé puis qu'on se convertir naïe, mais n'a comprendre à peu près et puis par après n'a comprendre si réellement conversion est d'acquis loko ya malamu tout d'acquis loko ya mabe. Bon, ceux qui n'atteignent la vie aux hommes dans Congo, bah tu vas se convertir mingi. Mais est-ce que cela aboutit à quelque chose? Tu et même si on a déclin tout ça qu'on vivre les lots. Est-ce qu'à l'issue il y a conversion, bah comme qu'on sait la Bible mingi, tout conversion d'aller malamu, bah tu vas qu'on sait la Bible mabe. Point d'interrogation à éviter. Donc, on a ici prochainement pour expliquer soit côté à Boindo, soit côté à christianisme, mais vraiment la voie à suivre parce que nous sommes un peu confus. Hein. On a évité, on a gauche ou à droite, là, je ne sais pas. Qui dit vrai, on a évité. Mais on a tapé dans le site, il y a Boindo, Bola Moka, on a Facebook, on a et puis pour comprendre. Hein. Je ne suis pas fan, il y a Boindo, on a pas fan, il y a christianisme, mais j'essaie de prendre vraiment où ils allaient vrai, où ils allaient bien pour l'engager. Merci beaucoup, Papa Nzambouana. Merci, Bande Cognos. Merci. Question est Moko, faudra-t-il aller à gauche ou à droite? Place on a histoire à les bado, à Koutana na Denzela. Mais le loyo, Zambouana, Joaquin, Ayeko, Edebino, Koeba et Denzela, Oe Baboko, Kobazako, Lakisaka Bino, Ezali, Koba profiter pour dire que Nzinga Kuvu conversion na ye mutako tsaki Bible na Afrique na Royaume Congo. Et les loto analyser entre Nzinga na Joao toye komona ete na Kinzinga misala ya biteke ya Kimpungu kaka emwane kuna nyave rien de bon si tu pona ba mama y avait la polygamie mais na Kizwao ya conversion toye komona misala ya kitoko na démontrer yango abongola ki motema polygamie amena saki yango biteke akangisa ki bisaka ya ba makazu nyosa na ekangama. Mais ndeko dompe pesa ya yo conclusion et puis toke pa mama kwa la mkiasuka Matondo na kopesa conclusion me ko limisa za mwa muna parce que ça va préoccupation est belé o ba to ba che ba pesi alors soki to répondre ngo te ko za mwa mabemi na ko féliciter ngo na biso peka na sincérité na ye parce que pour le moment ezali période yo ba ko na biso ba annoncer comme étant époque ya kidatamasi c'est-à-dire époque yo connaissance et sengeli et ya l'âge de verso. Donc, ezali époque où tout ce qui était caché doit être déterré. Tout ce qui était mort doit revenir à la vie pour être jugé. Tala esika oyo esengeli yo moko kende ko tala yo moko okuka komona yo moko ko décider. Na ko répondre na maman misère poser problème à langage. Na comprendre maman misère mais ezali na comprendre parce que ezali méconnaissance ya histoire na biso ndenge de kati. Baminde tango bayaki kokanisate qu'ils étaient dupes. Kokanisate que bayeba ki biso na lobaki yango na début même ya émission. Que baminde ba étudier ki biso très bien parce qu'il y a des cartes baminde ba décider déjà vers le 12e siècle vers le 13e siècle. Bayeba ki quelle population baza ko fande sikawana quelle langue bazali koloba. Soko ke lelo na kati na Google, hein, que na Google image luka ba carte ya Afrique il y a 12e, 13e siècle au Komona yango et même ba carte ba population. Donc ma mindele ba yeba ki parce que langue na biso zali ko évoluer lelo et évoluer mingi cause contenu ya cataclysme to connaître c'est-à-dire traite de noir mutu munde akoma ki nyama il fallait ki maka partout il fallait qu'il luka ko modifier ba langue na yena ba circonstance mpona ko bombana. Mais ba mindele ba yeba ki bien langue na biso bayaki na ba interprète pour na Congo ils sont pas directement partis du Portugal
Mais ils ont commencé à s'aventurer vers l'île de Gorée, vers le Sénégal, ainsi de suite, petit à petit. Et la langue africaine, à l'époque, est très similaire. C'est-à-dire que la langue na Congo, mutu oyo azali na mboka na bazulu akoyoka yango. Mutu oyo azali na mboka na mwezi, côté à est et Afrique, akoyoka yango. Voilà pourquoi même lelo, mutu soka zolo bali, ayebi ki Congo malamu, na mutu ayebi Swahili malamu, akomona ke ki Congo eza na kati na Swahili, Swahili eza na kati na ki Congo. Mutu ayebi Chiluba malamu, na o ayebi ki Congo malamu, akomona ke eza ba langue moko ebalana. Mutu ayebi ki Mbasa ya Cameroun malamu, akomona ke ezali na kaka Lingala. Hein? Mutu ayebi ki Niamey, ainsi de suite. Donc il ne faut pas qu'il y avait un problème de langue. Mundela Zakashi a préparé. Kunaye malamu. Deuxième problème opposé à la persuasion politique. Il n'y avait pas de persuasion, il y avait d'imposition. Naibisa kiyo ke mutumo indo a mesana ki système ya guerre, c'est un système pacifique. Même explorateurs, voyageurs européens, du Mali, ils vont vous parler de la période Pax Menia. C'est-à-dire que dans tous les royaumes du Mali, il n'y avait pas la guerre. C'est le témoignage. Aujourd'hui, Koya Outiki, Or Nayona Mabele, Ozon Nicolas Mabele, Ozon qui après un mois, Ezali Kakawana. Ce qui va dire, c'est-à-dire les Arabes, Bakoufi, Batomouinde, Vanekete Kozwa Biloko Nabango, Bako Bomba Yango jusqu'à ce que Arabe Moussousou Aya Ndekonaye pour Bapé-Saï. Donc on a trouvé vraiment un peuple, Oyo Azalaki, du point de vue humain, très avancé. Azaki na bo moto. Moto munde tango ayaki yenda azaki moto la bisenga senga. Voilà pourquoi on benga ki mput. C'est-à-dire le pauvre. Azaki la bisenga senga, pesanga boy, ainsi de suite. Donc ayaki na système moko ya persuasion par la force, mais pas persuasion par la rhétorique, persuasion par Kosolola. C'était par la force, c'était par les armes. Nos ancêtres ont été comme on a que le roi Alphonse Ier, voilà, que le roi Zoao Monanaye, compte tenu à rivalité parce qu'il a qui pouvoir par coup d'état, pas en tuant son neveu qui était légitime, Bande Korea déjà va combattre côté les mains, c'est-à-dire rébellion et bandi. Au moins, ma comme qu'on vit au Congo. Azali Mwana Kabila, te, et bandi na période Yanzingankouv. Tu vas retrouver la même chose. Le même problème a commencé. Azali légitime, te. Babiki Mouna Bitumbe bandi, c'est pour ça que Azali Kolobela. Naboko les périodes noires. Arrivé à Minde, la première année noire. La première année sombre. N'est calendrier, M. Zali. Donc, première année sombre, Zali 1482. Deuxième année sombre, 1483. Tous allez combattre. C'est comme ça qu'on se bat Tangaki, Mikolo. Donc, pour avancer, au lobby de Kamba confession à la Zingankouv. Mokonzi, ce que ça la confession, Mokonzi a confessé en fonction de la mission Oyo, Bakoko wa Pesaki. Mission na ezali ezali ko kamba bato Oyo ye asala kite kasi bato tatanzambe asala ki. Soki Mokonzi alobi na bungi elindi ko na bungi na kotambusa bato Oyo ndenge sengelaki. Na kotisi nzala, na kotisi esclavagisme, na kotisi makambo ezaki kalate na baby simboka. C'est ça la confession de Nzingankou. Et dit qu'on va dire que Naza confessé parce que Naïbaki Kwanga, Naïbaki Matembele. Non. C'était la confession envers sa terre Congo. C'est pour ça à l'obité. Bon punir Bakoko, bon continuer à punir Congo, parce que Congo comme qui maudite. C'était la malédiction partout. Bamindele va commis comme ça la barazia ainsi de suite. Donc pouvoir est commis pratiquement sur la rue. Alors c'est pour ça que bon continuer à punir ma belle oyote. Bon punir Nga parce que c'est moi qui a amené ce malheur nakati amboka oyo. Alors si ce que ça est légitime, il y a qu'à punir les alingai. Tala bako konso na moto. Ce que nos politiciens congolais, bazaki na esprit wana na kanisa aller avancer. Mutu vraiment ya ko malobi tete. Ngai na ndimi bo punir nga mbongo na nganyo so na ibaki na zongisi. Moi que je puisse mourir malheureux, mais Congo iko s'en sortir na crise oyo ngai na memi yango na kati. Parce que ngata on a yaki na kuta ki crise oyo te. Na memi yango na kati. Tala essence humaine avancée oyo bako comme ça bazaki nango. Zela mutazabwana na kosikisa yango noki. Ndeko alobi di kambo ya rencontre de deux civilisations. Oui, c'est vrai.